voir avec le Congolais. Rien à voir. On a eu tout ça. Mais vu que Tozaki Kaka Nakati a combat, on pensait que Bandekwana Baokosa, que l'information est qu'il faut. Parce qu'il ne montrait pas. Il ne me le montrait pas. Mais comme Wabi, chaque chose a sa fin. Aujourd'hui, bon, mon vraie face. Heureusement, Bandekwe Bele Bazaki, ne Bandekwe Bele Bazwaka yo sérieux, hein. Azaka Makasi na combat. A détruisa Bandekwe Bele batika combat pour naye, Bakenda parce que lui, il était un peu comme toi ben en tête. Même tangu, Tato ya Angola ya kiko bima. Bozo rappelez naye, Sokoko, Soki Sokoko. Même quand Sokoko est venu, il a tapé des choses. Mais biso to eko contre Sokoko. Tobi Sokoko, il est dans le mensonge. Sokoko a distrait à biso. Alors qu'il y avait des vérités. Mais papa, il y a makambe belé to ebaki sur yo. Tant moutaka la no bimi, boye koko c'est là. Bosali dio, boye bosali ba audio, boye koko c'est la président Chilombo. Biso to ebeki eza présenté. Parce que yomo yebi ndengo tambolaka. Oyebi ba makambo sala na Belgique. Oyebi ke wane zaki rien à voir. Parce que so ke eza Chilombo, ba te belé to fingaye. Ba biso oyoyo to sala ba critique ebele na mwasi na ye moko na ba te belé. La seule personne au bazar dangereux ezali couple wenge woman bango penza nazo ebisa bino baza bato batindaka ba assassin ngaku tunazela kaka mukola tribunal makambe belé koko mapung biso pe ba plainte belé zali mais côté ya oh Mama Denise, oh Chilombo, oh Ninite, ba vrai assassin ça, wenge woman n'a laissé les morts enterrer les morts, na Kingakati ya moi sina mobali, voilà ba vrai assassin. Lelo bomo na bato basala combat, ya combo, ya obaluke la Chilombo, parce que biso tout aux contre Chilombo parce qu'il était avec Kabila. Comment expliquer bino sikoyo, lelo a se détaché na Kabila, mais bato ba Hollanda toujours Kabila. C'est-à-dire combat wana dès le début, il y avait ben infiltré. Heureusement que Boswaka ba poste était. Sinon te Chilombo nga kufa ya solo. Heureusement malgré bo yebana, bo mela ba whisky ensemble, bo vivant ensemble. Heureusement qu'a pesa bino ba poste était. Heureusement. Il y a beaucoup des infiltrés à Kabila. Il y a Kingakati ya mobali. Waya mbweza Sony, obimi na poisa. Obimi vraiment na poisa. Eza Sony. Lelo atato olobake. Mutulaza na droit. Ya okende sika lingi. Te, bisika musu eza okende te. Esika Kingakati ya mobile eza sika okende te. Po batutu obino bo telemela na komba na bino. Batutu obino bo temela na kimuyibi. Bazawa na pembe na Kingakati. Esika bino bokei. Donc bino bo sala komba ya Chilombo. Donc cela veut dire binom tu bois avegla biso dès le début pour te côté la Chilombote. Binom tu bois futama bambongo. Pour dès le début, bo désorienter biso. Que tout le monde a kama kamba Chilombo mabe. Alors que Chilombo était en préparation. Yako dégager batouana moko. Tolongo wana tozongi na Kingabwa. La famille aujourd'hui te komona babuki Pakadjuma. Oui, vraiment Léon Moulumba. Ministre provincial, félicitations à vous. Oui, personnellement, je ne vous connaissais pas. Je viens juste de vous découvrir. Parce que au sali action moko oyo bandaka la batuba salate. Au sali action moko. Oui, babisika bandumbe zalaka. Mais quand il s'agit des enfants, les bandumba qui habitent avec des enfants, qui font des enfants, les enfants, oh, bazo mona, ba, mibal, bazo kolala, ba maman na bango, bazo mona, na tour na bango, mibal, ba longwe na ba maman, ba komi kolala bana. Pendant que des adultes responsables, bazawana na limité, bon leka kabokendaka, tout ça et tout, bozo leka comme si rien n'était, il fallait que moutou a kozwa. Par responsabilité wana. Fait que zata lili bapongi. Donc vous êtes à féliciter. Si qu'on lelo bolinga ba reloger batouana. Déjà pour commencer, qu'on reloger bino c'est pas une obligation à l'État. Mais ba pesi bino quand même esika. Oh bozo lingo kendete comme si vous avez le choix. Moutou ako lingo kende kin kolete so kin selete so ki wapite. C'est débrouiller parce que à la base bisika bozo fanda, bozaki ba squatter. Bozaki na inégalité. Ezaki bisika na bino te bino batom tu bozo bebisa mboka. Donc oyeno bino ka côté ba rai, botie ba squat na bino. Boza ba squatter,
Boss fait ça coûte l'état merci. Pour bazo reloger bino. Bato coûte bazo buka bandaku na bangwa solo. Bazo soit solution te. Mais bino coûte bazo bas squatter. À un moment les Congolais, on ne doit pas marcher dans les sentiments, hein. Bato tout baza kina na paka juma. Baza bas squatter. Et à ba terrain na bangote. Bandaku mal construit, ba bidonville, salité, pollution, ba niéyi partout, ba sperme partout, ba préservatif partout, kobota bana partout. Donc, bo créer monde na bino, pembe nisika batu baza. Ba sali bien. Félicitations Léo Moulumba. Sala lisusu papa, ba oluko na lemba. Papa Léo Moulumba. Omoni likambo se na paka juma. Bana lemba na awim. Je passe le message, l'information. Papa Léo Moulumba botagelenga ye awa. Awa biso to pesa respect, mais bino tout. Boza batoto ana droit lobela bino. Papa Léo Moulumba ato sali. Na moni kutu yonde mfoko oko ma gouverneur. Parce que même je koko to luka lili bapon. Yé pas longola biso paka jumate. Obi nazo regretter que na ebete que paka jumeza kana limité. Hein? Na okaka paka juma bandumba. Mais son na eba ke zana limité nde je koko la la pongite. Nde na lamukela ko tongo midi pourquoi? Félicitations. Batuso bazoya oh a manqué abeti soki policier moko boy papa beta qui est bien te. On manquait respect bien te. Tous les policiers qui sont à la ville de Kinshasa, vous ne savez pas faire votre travail. Vous manquez du respect dans la civil. Quand un policier en tenue manque du respect en civil, alors que Bino Boza censé protéger la civil, on doit vous manquer du respect. Oui. Non, tu n'as liga binoté. Ba policier au bois na Kinshasa. Nzale beta bino, bosala ba formation te, botanga te. Boza ba basse classe. Boyebi ko protéger te. Na bamboka msuso oza na problème, obenga mbila. Mais na Congo so obengi mbila, wana de problème na yo. Bangwana miyibi, bangwana bassassin. Ozui humiliation kitoko. Hein? Oh, capitaine Dingwako. Eh, ma peki senga mo oyo. Ngape na okate. Bolimbisa na longoli. Capitaine Louvunu. Oyoki? Capitaine ya Louvunu. On doit vous manquer du respect. Vous ne savez pas respecter même tenue na bino. Même ba grado bozaka nangoana. Oh colonel, oh major, oh sokinan. Vous ne respectez. Bon, ebi na bino peta ba signification ba ya ba grade na bino te. Boko mangoka bolali bolamuki na komi capitaine. Nzale beti yo komi soda. Pour que nako. Donc soda na Congo égal muyibi, égal assassin, égal Isaki kaba. Bozo tchama kele de po babuki paka juma. Mais ça salité. Bozo lingamboke bonga e banda ndenge nini. Papa Léo Moulumba kolala lisusu te. Ndenge kako bandi boye. Papa kende nango tina suka. Bazo luka ona lemba. Papa nanga. Bao luko na lemba. Na lemba awim. Eza na mutu boko soi disant mutu akatumbi. Na Congo mutu azate. Atongi nda kukuna komi kochela batu bar. Na tongo ti lobi na tongo. Akangi nzela. Mwe batu ba lekeza te. Bana lemba na wim bazo lela. Papa Léo Moulumba kende kosa l'atterrissage kuna. Yonde mutu bandi koyela biso biloko ya bien. Oui. Papa Léo na pesio déjà endroit. Lemba super lemba na awimi. Et na prononce ngo bien. Eza na tata moko azakuna soit disant mutu akatumbi toke na katumbi wapi atongi ndaku ba voisin bazolela bana lemba bokota abota pote photo na yela bino Léo Moulumba. Oui mikolo yo batu bolati singa image ya Jekoko mingi Léo Moulumba yaka à la barre bolekise à la barre torola lisosu pongi te papa nga pu boye banga mukie. Encore balati sanga déjà famille na bino. Balati sanga déjà Jekoko. Mikolo Jekoko opema mukie. Na moni ye mikolo azana action te. Léo Moulumba papa yaka awa, yaka la barre. Papa kita sala descente na lemba. Papa Léo Moulumba bana lemba super na awim bazo lala pongi te papa. Bazola la pongite babi individu moko azakuna atonga ndaku immeuble moko akanga nzela balabala piéton mwe batu balekeza te asalisa bar abengisa bakulu na bazala kawana ba mama bazobetama kenena ndeko noko
Comme bino mi balé, apparemment famille na bino boza batwa sur le terrain. Ah, tete nazaye na raison. Papa nanga, Zouane de Konao Jekoko. Moko soki ministre provincial, moko de sénateur. Bokene na oui, mais papa nanga, s'il vous plaît, ba na oui bazo lela, ba maman bazo lela. Kuna tata moko akomi kosa la loi. Akanisi mboke za ye mboke bongate. Soki mutu nyoso onga mutu akatumbi. Oh, ndeko ya président Tshilombo kutu babuki endako. Papa nanga babuki ondako. Koya kolela la komba présidente. Tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi. Attends quoi maman Marthe, ce qui te découvre que ton gamin bien te eko kita. Attends quoi président, ce que ton gamin bien te, il doit montrer l'exemple. Ndako eko kita. Boa kole na ba komba batute. Boa kole la teko ngana za koko ya Tshilombo te bosa musala bien te. Bosa musoki bokomi bongo ke ndako ekoko bukama te bongo bato bandako ebukama baza bikeko tete soki ndako na bino bosomba kiango na sika ya biente botongi biente eko kita. Le président est pour tout le monde. Si il doit protéger sa famille biologique, il doit aussi protéger le peuple. Alors papa Léon Leka tongi toka sango son na lemba super. Na awim papa nanga tonto ka son, s'il vous plaît. Papa bana lemba bazolela. Après na yesu na message, maman Marthe, maman Malata, maman ya Mukonji, maman président, mes respect. Nga na za muta mutute, mais ce qu'on a commandé na respect. Maman Marthe to ebi ke yo mutu opesa otia Lili Bapongi pour comme gouverneur. Bande koso boye bakate Lili Bapongi azaki mwana musala maman Marthe. Bumba bozobo na wana azaki mwana musala mama Marthe. Tant bazu ki bokonji, mama Marthe aluki position bi ndeko azaki kosala bien pananga, aza fidèle ba lukele poste, ba pese poste à gouverneur. Te mama Marthe te zaka bongo te. Tu peux aider une personne qui a travaillé. Peut-être pas n'a travaillé qui bien, mais la population a travaillé bien te. Longo la ici ko tiwana mama Marthe, un peu de respect. Ozo sunga musala mwana na ote. Ozo sungate yo zui mwana musala na o bumba opesi pa mwana na yo mbala moko na poste à gouverneur tala ville province ya Kinshasa ndenge zo beba. Maman Marthe, avec beaucoup de respect, vous êtes notre grand-mère, notre maman, s'il vous plaît yebisa mwana na yo alongola Lili Bapongi na poste à qui gouverneur po azo sale lango bien te zongi saye na musala na yo. Papa na bande ko sala musala bien. Ou ozongi si ekuna ou otie na Sénat. Po ya linga kola la pongi. Na Sénat a kozala bien, a lati veste, a fongoli a déboutonner moi des boutons à chemise, a lali ba pongi mouton déranger ya zate. Po parlement ezaka na makelele. Na parlement a okokate. Makelele leke belé. S'il vous plaît, maman Marthe, longola bumba et si ko sengela qui est poste. Poste wane zo kokana ete. Lukele poste mususu. Eza normal ko lukela batu poste. Soka zaki mayele et kasali la ki ango bien, on pouvait accepter. Mais mayele na eza mukie. Mayele na eza po teke la koma bende. Ateke la kayo babilo ako teke la yo. Mayele neza ki na kati pa na yo. Mais na population na ndenga mboka boy. Azo humilier mwana na yo. Oyaza président de la République. Maman Marthe, Ozana, Tshilombo doit réussir là où il est. Na minute oyo, on a biso, muto tout, atoza mama na ye. So qu'on zo pese conseil à mabe, tobo na biso. Pour biso, sur la minute, on est toza sima président Tshilombo. On veut, azolongo la biso non ba Rwandais. Azolongo la biso binemi. To lingi pouvoir na ye, etambol. Azala pona président à Batunyonso. Aza président à Maman Martite. Aza président à Lubumbashi Kanangate. Aza Mbujima ite. Aza président à famille Tshilombo te. Ya Tshisekedi te. Aza président à tout le monde. Tout le monde doit se retrouver. C'est pour ça que je félicite monsieur Léon Moulumba. Parce que le travail que vous faites, vous ne regardez pas qui est qui. Ainsi qu'à Nyonso, oh, Moneza Mabe, Papa Telema. Telema, yo, kende. Dingwaku. Bolimbisanga mo o penza ezo lingolongwate.